ata esemwami likolo balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ngeko landaka yango, Ngeko talaka yango, na Vincent Makeba. Mbote balandinyo surtout à chaîne Abisso, je suis le Kamba Boy Malam na émission na Bino Oyo Wapi. Les allés présentés par Blancy Casemiro de la presse congolaise. Si je suis là, je ferme de gauche et à droite personne d'autre passe. Lelo Nazanga Morote na plateau Nangai. Nazali na pasteur John Oboebi très bien la banda pour Bino avec lui. Donc solo la Makambo est allé piratage en fait. Na Congo tozara Makambo ezali tozara ba troisième choix, tozara ba deuxième choix. Il y a ba qualité na bilamba na ba basket na biloko nyonso tout Congo ba yela biso ba deuxième choix na ba troisième choix. Mais lelo phénomène piratage est na ba réseaux sociaux. Avec pasteur John te remettre un peu ko solo lango. Si je suis prête avec Montréal à Fongolanga déjà na yamba pasteur John azali kopé sa yembote. Bonne santé papa. Pasteur John, le phénomène piratage est difficile. Tu as piratage, ils ont un téléphone. Tu as piratage, ils ont un lamba, un basket, un appareil. Mais piratage, le comme sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ils ont moyen de vivre à Batou. Nous tous à vivre à Makambo, Batou, Bongo, Tchango pour aller là-bas. Piratage, tu as le baka, les André Moukili, les bandits ont été partout dans le monde. Vrai muto abi ko reconnaître mabe asai na baninga limbong na sima mukongo baninga azana droit benga ko sandika moko barata na secret muto ke baninga osoki ndo obi na mona ki moko na télévision boy yo che ozi ba kamingi te ya kati parti moko ya yo abomi logo na yo OK achango ma gagner nango ba vi ebele koleka yo kolelo bino moko botika ka bofunda ka te neti ngana zakana droit mta moko te ko porter plainte na batuana pour basala kaka image makamnange kende batu bayo ka bateyama esimba bino nde bato boya ka pona ko consulter nga nete so comprendre très bien des places beaucoup ko landela bango posi esimba nga depuis na bima na CNN piratage zakana modèle belé CNN la kanga batu modèle singa se bango tika elo kama la mubo matabo ki to ko panzana partout. Et ça, le mouton, le rôti, il y a pexation qui ça. Qui a que de retour à faire ça, na quatre côtés à changer. C'est ça. Vous comprenez très bien. Très bien. Voilà, c'est un peu ça. Le long au Congo. Difficulté à passer au Kominango. Les autres tinda mutuma la matika la kozala lisusuté. OK, mudo tu fa beba. Soki baza muke. Ajeb sayo. Très bien. Quelque chose muto moni apia ka mema rapli bakina na musala. Au moins na kati ya musala za intérêt moko ayiba ka koleka poso ba chai na salaire. C'est ça. Akende rappel l'église appelle ça ko offrande asombe la église bakiti. Soki botala bobite mutalenge église mataye yeyo. Mais modèle mbongo asoka na compagnie infiltré aibaka. Nazo biso polele. Très bien. Ezala basi mibali. Batondi na ba politique. Batondi na ba compagnie, batondi na ba commerce, batondi partout. Ba partenaire nyoso mona bakina église. Na betre ba ngoma boko po balingi makamanzambe ke ekende. Est-ce que esoleli na bino ezanenge nzamba tindaki? Kola mukelo bino ko pambola na mutoki na yo. Mutoki mingi tozokende ko sala poto zwa e bakisa mina lokuta makama muki ya mukili. Neki moyibi. Ezana musala mutuzu soko yibi to kolonga baninga bakoyino. Voilà. Azolo ba polele. So yibite ba yinio. So yibite ba longoli yo ba long. Nazo ba no polele. Tala na ba na makama mike. Très bien pasteur John. Mukile partout ina poto. On a bisayo. Malamu etikala ko compter. Et puis na remarqué muto bonga na muyibi pour changer zakapa pasi. Na ndenge ni pasteur John. On le dit bien. Oya bonga na muyibi. Ata fungolisi compagnie. Lokola muyibi bandana e umela ekole bimisa misisa akolinga ta suibe intérêt batona ka banyo kwa rapport kola ki na moyibi
nazo bano makamba mike. Très bien pasteur. Moyibi eza ya biso te ya bandako oyiba pona piaka tango siko pokata. Batika na komo na ngande na ibaka na quartier mais nazo mwasi na botana bana kutu bana ngaba mona ke papa solo ye. Yeyo. Oya lekana ki moyibi ya piaka soka jeune ndakate bana baleka na nzela wana po eza risque ali ya liwa. Vérité. Okobana nga très bien. Très bien. Tito kola awa nzamba tika mutu no mutu na defo a vise lo kalkina ye PPC mayela comme ekenge. Ekenge felo. Ko moyibi na biso eza ya demi. Oya bango eza moyibi atanga sisi classe bazo kancha mutu malonga nzoko moyibi na musa na musala. Ola ta ba costume ba veste. Nazolo belo polele. Moyibi la compagnie. Bakantaka miyibi eza ya quartier ya mapa. Wana moyibi te wana nzala pays pasi na meki ko zwali pana sunga nzoto. Moyibi ndio nazobelela moyibi ya cravate. Soka leki to bangi to kanti mutazo so makama minene pa sunga quartier ye nzoka moyibi. Nazo wana makama mike. Très bien pasteur toi. Yokanga. Yango moni. Poto kata makambo foni. Mokile tondi bata mayele me buzo ba vie zo tika na batu kaka libela. Soyi to zonti makanifisima. Yango na lobaka. Mayele ya kibomoto erotikala kana mutu libela ko leke école. École ya pepe sa biso mayela ko tanga pepe sa biso misala ko jeche makama mukilo ko rembourser mbongo to vivre. Mais ko bomba libota na bane za classe té. Eza mayela sagesse. Sagesse. Pour moi na mutu mususu zoba na miso batu bolole mais soko zimbonga lingaka ndako bala la nzala te. Soko ki fosa na passe ba mande itindele kola fufu bana na badame. Mais soko tele na français na munoko ayebite mais côté boboto champion. C'est ça basé belé bato wana. Oka makam na zolo ba. Eza batu batanga na quartier soko moni pa dudu na pa chéri bata maye ya mayele. Bozali comme na famille comme botanga na kai fombo benga bango loka basala di discours. Batana bazali ko. Nga soki problème moko be ba pesinga kai loka na ko kai makambango te. Na kosika na zoka misu pa pasi. Posoko be tanga te même ba bokelo baba mobile yazoba. Ai botanga te. Mama, ya mwana bomba ka kibokelo na nga bala la nzala te. Oya lesi ndako batuna ka titre te. Très bien, ça vous comprendre. Très bien passé. Maman. On va calculer peut-être. Vindenge zao. Yokanga très bien. Très bien passé. Kotala kama kamba batute tiraka leso na omoni na batu. Talaka nde ngamo ko kolonga na ko komisa nga poko ande ndenge nini. Bona so bano poleli. Ndenge tozali ao. Olingo mona vie claire. Kozala ka pressé te kozaka champion tala. Koya vi mbangu te. Chauffeur a pressé suka un accident. So kinga. Chauffeur à manœuvre baseka ka être comme ça camion qui m'a été oumeli mais tu en pani. Et commis à l'aise. Période to komi na batu babonga motema moto. Babola moto. Moto ya nini kasi? Moto ya lokoso babola ki lokoso na bango ke teke ndoko luka to kozela wapi po passer le qui. Batambongo soki bazimbongo lo fundu ngana ke notali sango na nani po bamona nga prêtre biso timite mama moto ke ndoko luka bamona nga na moto ke ndoko luka na chanto to na sikeli ya lipa. So vous comprenez. Vérité. Ba parto ba pe pour la moto ba bola ba pe pour la nana za nanza. Ezo e balade. Vous comprenez. Siko yokanga. Kalki nangeza boy. Comment banyama bazaka na difficulté lokola batu me bazaka maîtrise ko kata makambu sala bo. Saba benga na baninga. Oh. Mu seketa ji problème na mira. Ko benga jamais mu seketa mira misato. Yemuka ko sa to asi sango wana. Yokanga très bien. Très bien passé. Le bipa abimi afandi azu kimia makambo na butele kele nganga ndelo. Mais tina ki solution na masina bana to yokani seke na za tata mala. Be exemple banyama fete ya biso. Vanda na basoso cheke bango nde batambolaka. O mona ke kolia basoso batambolaka ba démarche lokola bato. Soso manœuvre baninga balandaka ete soso courage ata kosi ko tamu na bele batu ba ka mbango po mutasaka to da meye yeyo. Soso comprendre. Courage za tina banyama. Ba ko kanga yoki. Problème nanga eza omoni ngamo ko fona kota ka conflit nanga eloko bati ba mbena te tala secret ko bonga iso ko ma patron te pesa yo raison ko tikala ne kenge tiliwa so secret ko pesa yo raison e na ba technique moko lokola classe olingyo matalaire bo sisi ko tanga na ndakuta tanga secret ya fila lo fena baninga babeta masola bale na muziki ekota na mutute beta ngolo la actualité mukilo kolo za omoni mais fandi sa mingi makamba fina ngana tonga na kokende wapi eza pete okolane makamba baninga bale tina tongo betela baninga yemo kolo likambo yembaki na poka kuta tiki makamba yembaki ko sa makambo mususu yo kuto za likambo yembaka na ete motika na lisolango tile bipo pile baninga kengane na bi muziki mingi tala babolole
Bazali kona ba kwa avenir. Azokende komela masanga na lisola mutu mususu esalema kilobi. Lopa soka gagné na kokumisa pesa pays na ngame batu bakolia prime ba bango. Comment ngai bango ba gagné na zombongo na ngai pasi na kende komela masanga lokwa ngane na zi trophée. Oh. Ngai te eza bango. Lokuma mboka elatinga na carte électeur mais côté ko vivre mutoki nanga. Mama bate ya bino e. Lokuma mboka na carte électeur. Mama. Tala. Nazolo makambo simple. So tala. Oh simple pour faciliter bat. Maman nazo tu as raison. Très bien. So yo kinga. On comprend de vie facile. On se compliqué ni ko compliqué yo moko. Nazo ba no pelepe. Il en a bien. Très bien. Au moins, il y a mukil. Atanga tête aux armes, il y a perception banda pour moi. Et ça peut avoir des difficultés en vie terre, à biso 500 au monde en classe. Si on raté classe, il y a un comme ça, il y a vu comment on encourager. Netinga. Na boya classe itongo. Ba ko petali abiba ba fona za nango champion pe ngono pia ngali lipa. Makambeta libiki na biro na kokota rate pe le kinga kilo. Oh. Maman na za noir sur blanc. Nga bakopa etikali ke muninga ibi fe na kendo tiga teka na ibi ba wenzenyo nyonso. Koso itoke na zana mbwengi. Nandanga bien. Très bien pasteur. Ponga so kozo iba atana mwana robata ma poso na gangi kozongisa ngana ko pebe ebebi. Ndoko tika mutaiba. So kozo iba na pe na kwe ataza shebino na kokengela. Tiyo ko bima ko musika moyo kozonga zatale na katelo kone ocho iba shebino. Ndano to komi na kopi na kati. So ko kabola lekanga na 2000 mais 3000 te komi kilo fona fu na funda yo oyibi. Eza makambo a vie. Pour participer dans l'isumu. Na participer dans l'isumu ngana monité na la nini intérêt na ngana sauver. Na bide ça va comprendre. Kala. Oyebi makambo to jija bato. To jija na loenge. Ya momani na yina muta pesa batu foti sai balikambu na ye. Ngai na mona moyibi. Na ko bambaka libanga te. Oh, na zolo belo je m'entend parler. Ata bakangi moyibi obete. Mama na zolo lobawa. So na kuti bazo beta moyibi na babobeti mingi koki botika. Bona nini pasteur? Oye tindi ai baboyebi te. Mama na zo peso conseil, kozala ka champion mona ka mabe abatu te biso tu basumuki. Yesu aya muki na bango muto mona mabe mingi kutu ye. Mais amona bata mabe na ndenga malama jija mutu te. Tala bible Yesu apesa na ni faute. Alors bega kende kozongela te. So bagangela bibongo ya bine bochewa wapi? Nazolo ba pete. Maman. N'évitez ça nabi mabe. Très bien. Makambe memanga na biyo maso na bete le rokamwa. Na sala makambo na beta lisolote na vuango lelo. Nini pasteur John Osala. Très bien. Pour moi na bimi pa na biso kanti muta malonga nzoka 2 jours na lete na mais alo bona mapa. Otali agi na ngana nzale balanité. Et longia bana 16 ans mais na nzala bato 34 ans. Yoka ba cours professionnel à vie. Ozobi mabozo kende ebite na kobunga na kokoma na ebite. Ozo kende kotala ndeko moko ebite soka sala ka tote pombo kutana kala lokato lambite na kenda taku kuna makamunga na kutana ngo. Oh. Nzela katikati. Katikati. Oya zaka na nzela so kende tala mutu soko kanisi nenga kabaka bambongo kumona ku nzela mukuse. Neka na balokuta. Très bien pasteur John. Maman. Na opesa conseil. Na tambola na mona mukolo moko ya papa kwesa 1000 francs na bosa na kate. Oh, na quartier abatu. Tona talibe 1000 kwa ya zo continue kokeni. Orena zona zong selenga bie nzamba pambola kana ba fashe ebele. Oh, mama vanda. Nzamba pambolio. Lokwana zaki na nzala na mona ngolo kwa lipambo lipona kozoela wapi? Na ye na nyati. Tinga na bendi. Na yina zonga contour poto kutana tenga bi contour eleki mulai na kelega rapide na double na zolo bela yo tana double bena taliba komi mukolo yoko ba ide nanga ya loko ata koli ata liete soka kufi ba kolela ete ba koloba kia umeli kutuke kende ngama na mgeso na kufi ba koloba kufi ndenge ni seke balie na baninga pasana nuja jeune seke milo ngana na dame pona kola ya sale mbiaku akufa c'est échange facile. Pasteur John. Très bien. Yo ka gariki. Na ki ko reconnaître ma bête on a kota ki malewa na dame. Soko lie otoni siko kariki la vie ezo ngi wana misisanyo senyoroki. Ah la ça. Bani ba idea ifaki na zong c'est là likambo ezate embarasi masoka kwesi na moni na kofunda na kozongisela wana dia makambo ekei mama pasi ya vie
namona bapasi ya vie oyo mpenza nazoba no clair soko yokinga mama moni vie kojijaka mutu na difficulté te pardon juge nde moto azwi mbongo ake nango na ndenge mabe wana juge ye po mbongo ebalana na kimia oyo aza na mbongo akokende partout mbongo azoresoudre baproblème nyonso okoki kotanga te soki okie place moko oza na mbongo bato batanga bakobangomi mingi soko ozo comprendre mais soki oza piaka okwei na badega bajijaka mingi te difficulté memaka biso na bambeba mama nazoba no clair comment na biso na bilamba boye eza bien eza na makambo mosusu ngai na sala so na betela kopike crise nga moko natambola na nga soki témoin azalaki ngalo banango oza motema mabe comment nzambe apesi yo nzoto oyo yini yango na mema nzoto na ngai na makambo malamu te ata nazwi $10 nakosombaki eloko malonga te mpe bato bamona fo nakeka na bibamba talaka nakenda na koweto ota nasomba ata lagomi ya 3000 nazalaki na 15000 mais nasombi lagomi na koweto balata batika batya fusile be na 800 francs. Dans la découverte. Maman. Oui, ça faut se mettre la gomme, bon baraka. Nana tambola makolo. Et puis la gomme on a correct. N'est pas bazati lelo. Quoi tu vas t'entendre mingi na mabele pembe na prince. Non pas la gomme. Moko semeli munene, moko semeli soka ici et ici là. Nangaki na somba uzalo ba semeli kokana puis akatelenga 2000 ndaka azaki mota makasi. Bakala ka boyete na loko baninga balata kitsa puis. Pourquoi s'aimer les amis? Et puis si ils ont mis 300 boy, oh tchaka 1600. Namoni 300 neza de abula fufuma moko. Ngabi na kena perte boyete. Na tambo esu pembe namoni ya la gomme ya 800. Kuti mutana benga ngabi tala yango na 800. Na tala be eza nango bien mais batonga na kwa na coordonner. Pourquoi pas déjà batonga ngabi ma na pesi 800 ale. Olati. Na lati. Bon na ngati so ba 13000, so ba 14200. Économie na niveau piaka fo bomba sonia muto akola soka beteli batu bachola ka etro piaka mwana mukende revesaka partout so bakyo ma bape ba pesi mukola ba 25 30 so tamba na nzalo beteli so ba kansonga nganga mama na za clair na lo baka polele yango moi na ashi nanga na sakana na ngai te na ngaka ma sekite na tangola ba makolo na moya makasi kwa na desert mais na za na ticket na tali so na bemsi mili na ticket na poka na ko shite bachola nga na moi me milo na poka pesa ngaki kilo tala échange à vie mama nazo betela yo ngai nteso na loba nini très bien passé ndo moni soko moni nga na nzela boye a baby na baby te mukili nde nyokoli ngai so comprendre yo mo minyokoli o pasteur na minyokoli te mama nazo bano polele batala ke essence ko kima nango vitesse mbangu na mbouteillage mama soko za na kame essence 1 litre ko linganzela mbouteillage te kaka na wa we konsi la baluka zonga chaka mo pembeni pema ba wolola mesoko esili nzela wa na chavi na mitan na pemisinga na nzela ya bino nini maté moko compliqué hein compliqué makasi na bita ça comprendre très bien au 2024 na zongi sur na ba niveau to kenda na berer yoka place au bokose l'église libabe famille nando ndoki yokanga yana makamsu na bike sata za kolo masum mais makamsu to kutanga nango yo ndezo bo pesi sata lupemba monela yo ndeti ni pasteur très bien tuninga bien ngona so kenda premier cas yokanga très bien soko za na difficulté à vie yo mona no zokoka yo te ko bakisa mutu musu na engagement te maman naza no sibla donc c'est que mobali ko dinga moi cité maman nazolo ba soko yokinga bien kamia bampana te za na posa mbonge boya ka ba client pe ko bimisa malade ebele ah oui hein kamia mpana baka ekoki soko jika 3 personnes pour no futa pan yo ko comprendre très bien kamia etondi charge bandana ko charger est-ce que même rapati na nzela et comme il y a plein que de faire tissu oh koksi ba tout na nzela nzela faut belle la poche charge zana nous vide oza charge ko tonda to ko belela makam na zolo ba patron sa tondi sa charge akenda ka vitesse pour mbongo eleka mobola faut tellement na bare belé yango monde banda ko futa na lemba akenda yolo akenda nga alanda ko tanda ko mesha na ndenge balani na mbongo pas à vivre na zote ya bino pete Est-ce que vous comprenez? Très bien, pasteur. Maman yokanga, tongo na nuti poko ezaka mama na guerre foko ta na semaine. Oh. Tongo kako ti poko eza yombe. Tongo na poko bimisa biso bazoba miyibi lokoso boye yokanga. Très bien. Siko na zo pesa plan de guerre yoka. To bambela li suma sata bobima na piège a pasi. Oya pauvre mais olongi nzala na makolia. Conseil ya yango. Obo kenda ba de livrer bino. Délivrance c'est na makambo te, ça makama moki ya mokini.
soko nyokomi na pasi freiner vie koyela te doser banda kotala penda na frekataka wapi nini etindaka nga baninga bazwanga na tikala boye soki naza na libabe bato ebele balata libabe me bazwaka wapi yoka cour yango banda kotala mosala nini osala ko epesa ko avantage na désavantage soko osoloka na baninga masolo moko ezanga ntina mpe leksela ota kata so nalandi masolo na kokoma koko sambongo linga bamasa mais solo bango na temps landaka siko bamasa bakopelaka ta babenganaka yo metia bango mbamba babengana mutu na kopa liboso soko za mbamba mibale bakobengo na kopo merci bokomi nde ndenge moko challenger patience na vie nde epesaka lupemba kamio ezaka na flamme alonge esaka accident mingi te eza lwa ya vie yoka cour simple awa mabe na yo olingi minene yango etika obusoba vie fo ozonga nsima betaka tour eza calcul ya vie avant olala kotaka nzoto olikelemba loko oke réunion yo moko so moni mokolo kokila te kosa kolala 21 ozobela nazobela te nakoti nzoto réunion po pasi eleki kanga misu va na kiti kolala na mbeti te kobende na pongi vanda mingi na ebonga tia mutu likosi na mire so yo mo raisonner naza vraiment wapi nazosukui makasi David ça comprendre. C'est bien pasteur John. Banda ko tuna makolo na mutu, vraiment to yela nini. Au juste na za wapi. O remarquer nzo to repese réponse. Makolo ko batin côté ninyo lo bato kenenga na boya. Yoka baku. Mabonga ko lo ba ninyo simbaki na boko simbela yo. Nzo ko lo ba na za makasi. Siko ninyo memanga na boya. Au moins na raison yaka na mutunde zoba. Mutunde zaka zoba. Nzota alanda makanisio mutu memaka ye. Soko la selena ke matete na tongo nzota ko memana tongo 5 ans nzota ko lamuka po memaki na makanisi. Nzota za la remorque makanisi nde mutu. Kote ko tchelongi ya kola akolanda. Na sema sabino calcul simple yo kanga. Mama ona oloba soko yo kinga original. Place baninga ba monali pa yo tika lo kosela mfutema. Na 5 comme na ba milioté ko bonge banda na 1 à 10 baza famille ba cha 0 ndako maki kilo yoka calcul yoka nazo on a lo ba calcul simple nde batu ba yebité yokanga yokona lo bia 1 soko bandi ba kope ko lukama ba 5000 3000 ko remarquer obongi te mais ko dépendanga na bato elongwe soko tamboli ma 3000 mona donc no tala moninga susu soko keka lo ba po yo yebi ona ko baluko ko mona ngana ko lia mais soko sala carrière nzala ti pourquoi oza na côté parce que des fois ba cité oza obligé que ndoko tala ndeko moko to kosa lokuta pose loka ko ya ko lia parce que bima ba so ba na vie ba ndo domina biso ona loba quartier numéro 2 talaka passe soko kuta nango nana edaka yo ndoko yeba ko saka na mbongo te soko sala kana pauvreté soko sala kana pauvreté batala pe âge nango eza ko betaka lisopa baninga te ba mona nga bololé na batelanga yango moni piakera vivra lokwa na match ya prolongation azanga bataka me match na tirobi linga tirobi na vie tirobi bino kutu boso ata ba 6000 mbongo ya kilo na to chaka 6000 ka pona kopesa valeur na mbongo kana komaka na ba 30 na zo kutana ba 1200 950 francs pambo na kutana ngo nga mama na mona film na Congo Dieu est bon patience foutera na mbamba zoba zate o prier te soko tchelongi na moi ba ko seka mais un jour ko bota fruit na zo beta lisolo original o sambela te la plupart ba moni li pa ba ki ko église te na jijaka te pona moni ba te bele ba comme ko pesa ba talibanda faute ko le ka ba sambela o rebele to za na église na hypocrisie to lingi nzambe na muno na vérité to bombe na mitema te dans un noir sur blanc. Église numéro 1, Motema. Linga nzambe pa pesi o pema comme si o lobby. Ko linga nzambe na fraternité ke na landi nzambe pona bonge comme li bala profil ko ndumba. Nazo te abino pete. Est-ce que vous comprenez? Très bien pasteur. Maman naza clair awa. Pas signon sa vie était yanga. Na sakana kana na ko sakana na moi 5000 francs na moni bénéfice comme belé. Na koma ki seri moko nga kolonga nazo pimela nga na za na posa nanga. Oh oui, expliquez biso non pasteur. Na tambole ti ba pesa nga 3000 6000 5000. Mais na zangi safa ko sukola. Pona longwa ka 500 francs ko somba safa na soma ko perte damas baby. Ah, pour mon budget. Na linginga me na ilinga pona bombela nga. Yo na yo kaka. Kolonga ezanga nazobima pona lukela nga mais soki nazwi na pimelika nga pe bombela kaka nga ojite naza wapi okoyeba yoka mateyo
tala soko tambola na conflit te okobongaka te nazopesa conseil très bien tambola na conflit yoko ba périmètre ya conflit ayeba na jite akende akopa nzela mai na balinye tant totali tokamwa ariske azonga na esengo ateka bambisa bo abonga bayeba pays lokola ngola te sandeko akenda nzela kituba moni kisasa pa pasi ntango akenda tochola tokantia kokufa papa 4 kakoma na Londres kiya ye ezongi tomona bafana kisasa afana ndako be masolo ebele tina te akota na bakopa bibamba ti atambolaka basekaka ye ona mikonso tozokendeka wana nzambe azotalaka nyongo avi yango lebo kuna tiki kotaki makambo esi esimbi oyo batiolaki batikelaka kokama ntango kobonga bakotika na témoignage toyebi ndenge ya banda botalaka ya baninga bino boza wapi challenge naoteya bino échange ya vie mama nazoteya opolele koya supporter te kolata varese moko na bajoueur mais nasuka match okozwa primi te bato baliaka primi bato batokaki na terrain okumisa vite ya munoko bapola bagani olieni nini keba nayebi te sokozo comprendre 2024 ngango moninga natalaka Congo te naza na Congo mpo nzambe atyanga siko soki Congo ezokendeka na foin bakonzi bazozwa décision kopesa kimia na Congo te natikela kokamaka lokwa yaya moko so babimi bolole mpo Congo epesa misala te nakobetela masi na bana lisoloni mama abotanga kozwa te alipawa ngande zoba il faut nabeta calcul bao basalaka na Congo te me bakotaka bar bazwaka wapi déplace koyeba mama nazoyebisa yo natiaka mfutema na mutu na nga te me nayebiki aza nga mate ya kobangisa ngai eseleka nasenga nga te batianga kotya mama naza kutu baya nde o mama balokaka kisengi so oloki kisengi kote bokene makelele mama okompe makamna aloba wana loka kisengi mona filme okompe nga très bien ona aloba polele pona remarquer bozo lenga oza déjà piaker mais ko lenge bele nakakoka te famille nanga balukaka nga yo balukaka yo piaker ne tout basaka na sucho kufa potike bango ngambo po dérangement eleki baloka kisengi mama na ole bele makambo sérieux soko yo kinga na tabino original yango na vie soko lingo réussir na vie comme lokola muta alangwaka molangu ya banga muta ba pakete atoza pomba oyo alonga omonoka lokwa bokobunda ko gagner yo oyo alango ya banga nzela te azonga même iner kuta zoyemba fa basoda bakangai parce que batalaka oh nani botiki aleka po muta ale na zoyebisa yo soko olango comme lokwa kizengi na pla banganga me bazwa yo ezato komizo zoba yango moni tous les piaqueurs basituka na vie garçon yo lelo nzamba sali soko za piaqueur faut comme lokolo langwe kota na bakope ko peso ngana na longwa mama na tambola ba makolo koteya na kenda ba wapi te kana matia tola peto bato zo comme muto peto muto baby azalaka boete akoma bitia tia bitambola vertige à vie lelo nzamba pesi solution position de ba ko reconnaître que ça qui na nzela mala na zoki na foi bazo seka na début na perdre kinga mais na récupérer nga parce que yo jeune ko perdre nini obimisa la ko tembo lingo buka nana ko tiko na bilango buki te ba pesa ozo nanda na zone na bino polele lono yo yebi lona ki journalier na saki journalier lona ki porteur lona koteka lona copie na zo mona bino polele zo bazate zo motokota na nzela bazoka 100 francs ozo mona Congo mabe po miso sa nzela molili mukolo mona 100 francs ko boya liwa Zambe tika ngana zana. Na zambe tolo sérieux. Très bien. Maman. Nzela ko bongeza conflit hein. Les anzela msako kende famille so ba moni ba yokelo mawe ko kende te. Yango nzela mama. Ko vanda na famille ko yoka bango te tina sana makamba vie. Le baba pese le moko teka. Kala ba promesse. On grève sengana kende jeudi o kebi ba pese o badi o dame. Bakabelo $10 olembi po tali $10 kuna ko to utaki na so futika tigenyo ceci ceci balo baga to kotala ba famille to kutana ngo bango moko basala ka yo sala te nazo bano polele ba famille bazaka soki omeki ko zwa ba ki likunya bokutana ba fête ba to kotongo ba bango ozo ko panga très bien ke bana ba famille oyo balingaka so ba komi na problème ko ya fête bandi ko bengo lokwa zoba obunga bango te ya Johnny ya yaka
natindi tike bapesa yo oyo lingaka na bombeli yo on dirait mbongo nzoka ndelo kana lingaka supa mwamba musaka nde bakolambela nga batiela nga badi kotonda mukolo moko na wibulu nde changer vie nanga kola msanga 5 mukolo pona fete mwana 4 nga muta 34 ans poni ko sakana nga kwa jouer boy même na lifala bako sakana soka na kotinda batato zosika mama bala muso pona fete mwana 4 oui bala musanga bele et puis babenga na kombo pete bako benga na téléphone na hote bako tinda mutu musabe to li selo ndro comme le kwa loko moko boy oh yana na benga téléphone ngo yamba asote oya yo abenga na njela mutu mususu on dirait dossier ba transférer yo siko zo yamba ya kano kina zo sela oya na ngai na bombelo yo lingaka nde supa mwamba bozo tuna nakoma erni sala tu ya ko umela te nakoya akobanda makolo boy kana zo sabaninga nanga babenginga na ke kop to nde kopa makamba mwana vio et puis bon faire ngozo ke notala azaleki non na âge mais pasteur John lelo tika na place oyo ouais si biso maeli nazo bana polele très bien eloko nde tinda mabale kufa oza na engagement mwasi oroza na critère ko bima yo moko lukele lipa mwasi mona kilo na tana baninga yaka na lipapa na sengle mona ke mutoki musande pesi ko lia oyaka kana masola famille muke babenga kiye bande kwa mobali soki baye kotala yo kokobunga teke banyokola mobali na yo bando beta masolo moko kwa koseka ya fribeti abala pe comme ça biso o mwasi lokwa jouer moi si ne moi si John yeyo moi ça ya John mama ba otala na tonga baba luka batuna kayo komo kokidi bala mutapia ya piaka oh god otala sa santé mati nazalo vela yo bazoka mo uliaka ndenge nini po mobile na to sakana kana elo kwa bini to dinda to tikele babadi elala bafufo bana basundola yaka kodamango mais comment lingiye okoki libala kutu mwana nga kutu soka kotala bisa boya ka mema ye amona ndia ya za pia akeli kutu mwana mukia bika boy comme yo comment ling de bazo mona ko étrange je peux dire que singa mwasi na ete to bandana ça fait 4 ans on bazo kama 4 ans mama ngana mona filme tala o mate mama il y a des tuyaux. Jamais aussi, mais ça m'a dit non, bon, on bien. Bon, Kabela, bon, on va rester. Qu'est-ce que tu et tu dis combien on a mis en sombre Joana? Et tu dis 2004, il faut passer mon amour, ça y a John. Tu vas si monsieur reste. Il y a John, John. Il me t'a encore ça, qui t'a fait pour nous aller l'équipe. Moi, ça me ça n'a pas quand on fait 2004, ça on a déjà mis comme ça tu es qui t'a l'occasion sont bon à masser. Merci. Ah paye yo tala. Maman. Na mona fili me yo kanga. On a le baki manjelo yo. Tala, je vous dis avec amour. Na lo baka makamba pete mais étrange. Ma sœur, au monde d'unité, ngamo mna kolukango. Voilà. Buzo ba vie comme la biso nyonso. Mo sante tigala ko zala ta par nzambi. Biso tuno ba sambela to debira po porte alo la ba fongela no mutu te. Problème nanga izande linga yo koleka nyonso. Kabela yo courage. Ezana age muso ko tala batage muso bomanzoto. Lukaka soko luke suki sima kendo tala batu nzamba komona ke obimaki mozui ozuite. Et ça clair. Olingi église ni bate ya bino classique okata. Mutula to matuka. Na regeta fagina tanga. Oh. Menga classe ndé elangate. Oh. Po ba les chèques ngana bima valere koka. Tika. Obewa les chèques. Bulletin nanga soko moni ngo mona ka place à blé 4. Nyonso rouge na rouge. Non non tuna baninge za ka blé nga rouge ça bali kamuni. Pourquoi rouge kana tuna nga? Biki blé sila ka mai na tuna nga. Mama. Nazia bisayo. Bale kobo le renaro. Pona lo batasi rena be péché, c'est qui problème? Tika. Na mona passe. Tina fana mkomsi na tini mefinema na elini. Pourquoi na lekana zamba tata nyama na lia nanga pete. Neko bima mutu sama yere orko bonga vifo tanga. Mama ina bebe. Challenger. Na mona filme.
yango mena komaki oyo koyaya omi lobeli o lisuma mama baninga batalaka kitalatala omitali nga komaki kotala nzoto natali makolo natali maboko o vraiment ngai ko vi oya koyoka ayoki toke malem omoni makambo ezoleka na vi congolais alingi makambo baninga koleka ya ye yokanga bien tala makambo tozomona omona mwana mobali ntongo ati pokwa ni musicien ni chroniqueur ni chroniqueuse ni kingandi mazofandela masolo baninga ntongo ati pokwa me oyo ayebi te soki kosuka wapi problème eza na Congo yango oyo basérieux problème oyo eza likambo ya pays te pays ebeba ebonga kobonga eza nzambe yo na ye contrat congolais ndenge toza bele basalaka te kendo otala azofuta na bana bazolia azolaka wapi courage yo oza na age ya kobima ovanda bobetaka masolo ya bato basala actualité lokola yo mama yokanga très bien yango nalobaki awa talaka engagement na engagement soki osalaka na place moko ozwaka ata 1000 francs kota na engagement po yebike kosimba mais soki osalaka rien okanga maboko ozovivre ya kozelaka baninga mama kokota na engagement te pardon libala mpe fo oyeba mabala mingi tozobalaka oyo eza mabala mais eza mpena mabala te yango moni fo mabala mingi batunaka yango lokola vignette ya mituka oui batuna ndeni libala eza lokola 4 permis balaka mwasi bokokoka na étranger comment eza na permis ya A obali mwasi ya permis ya ABC libala ekokufa makasi permis nezaka ya moto or mwasi déjà leka moto akoma na jeep na camionnette oza komema na oloba wana obalinga bien oya na mbongo na ndima mais na kati ya ndako naza mal à l'aise esengo na nga nasengaka fo nakoma bien fo tokoma ti ngiringiri or yoka so tobimi na kwa 15e mairie makambo ebebi makambo nazoloba na mabalo oyo ebotisi bato nazoloba na yo avofinga mwana mwasi ana dekone fo talaka nano ese aza na kime na libala mobali olingi oliaka bien me yana mibali mosusu bayebi kopesa basi valeur na libala te mama nazoloba eya mpe na mwasi mosusu ondimi mbonga mobali me nzoko ozaka na lipaso basala okala ekoma na mbetu beturi moko kaka onga na lembi nanga siko mbonga libala ekenda ya nini obebiseninga marché nazaka nanga noir sur blanc makambo batiaka na église te kaka mwasi opengwi oza fidèle te anora o 4 ans 4 ans nomoninga na ye na bana misatu mene esengo te mwasi aboti na esengo te agokolaka bana mingi mpo alinga bango na bolingo te bayaka na briske me bana mo abotiti kobota na mobali bana nepali ke bolingo eza eya na bana mosusu otala mwana te mwana omonaka te na ndako bana nomoko molingi moko koleka 3 bosimba ye te po ayaka mpe na esengo ke libala ya yangoyo misusu baya contre tout ena ma mosusu kotali ye oyo ndamema libaba papa José Liwanda yo mema libaba naye nazolobela tala okondima nonga te nalobaka makambo ape te oyo ayoki ayoki yokanga très bien mama oyebi ke likambo baboyaka koloba mais eza trop sérieux koma libala muta mbongo mwasi akimi ake kokangama na chauffeur c'est du phénomène so boyoki likambo obotelivre ye kindimwana eza ya famille te bobangi mobali na cravate na teinture bobangi mobali na mbongo ndenge atambwaka na bajeep mais kote kozala na mwasi ayebi eloko te mama nazopesa conseil banyama kutu bazalaka na bolingo fele me baponaka soso abimi na oyo amoni crete achange akomi na soso ya miri mosusu nazolobela yo mpo na aloba akondimanga merci tala omoni pays toza toa na faux pays te mama nazopesa conseil yina Congo mpo na badifficulté ya bato ebele mais yo moko soko oyebi kobeta kope komona lipa problème na nge ezalaka yo moko nde se sentir à l'aise na kote oza niveau nyonso komona ya vie linga yango mpo epeso esengo kolataka susi ya pays te lata nde susi ya vie na yo nayebaki te kala nazotia Congo na mabondeli nazalaka zoba priye na nge ebeba pamba likolo ya Congo po eza mboka kotia na mabondeli te koma na kotia mboka na mabondeli baninga bazoprogrese ngai natikelaka nsima lesheke yango yanga ya ndenge nini continue kosambela matia vie de prière mama vie de prière na kosala yanga naza na liberté ya kopona pays na kokende mpo nazwa kimia esalama meme na bible tomona bakolaka na Israel esimbi te bakende Egypte esimba ngambuta liboso te po eza mboka kotikala ti suka te mama Pasteur John, différence entre détournement na kimoyibi détournement ezaka moyibi
bobongiselaka bato batanga mpo kopesa bango valeur me bayibi déjà botika babola na kombo ase mpo bocola babeta bango mingi mene eloko moke bayibi bobetaka nde bato bayibi ebele makambo mene soki ozo comprendre yango moni makambo ezoboma Congo mama moni RDC nazozongela chaque fois bato mingi balingi mboko te baovivre na Congo la plupart ya pays bakabeleli yango baétranger balibane bainde baza na accès ya kosakana na bacongolais me na pays na bango moko okosakana na inde epa na ye epuis inde yango bobangaka bango mama kende na inde omona inde na kingabo ekokani nazolobela polele soko yokinga kende na ba New Delhi kende na ba Bombay mama kamusu soko talo ba oyo ngamaza na population somo mama ya kobeta bezaka koma omona et na place malamu ezangi te mais difficulté pasi na bango eleki même ya biso mais bakoya bakomi bakonzi elekelaka nga kende na Liban omona ba Liban ndenge bazo souffrir mama ebite façon na ko expliquer bino comment bakoya baboteli biso lokumu na une façon de expliquer. Moi, je ne sais pas si valeur dans le pays. Comment les Congolais ont la boutique ici Indien ont la boutique. Beaucoup de Congolais ont la boutique. Ils ont besoin de protéger. Mais quand ils ont un pays, ils ont un complexe étranger. Est-ce que la population a des conditions de Congo? Aouti n'a ni policier, ni l'État. Ni kingandi aya bando teka na boutique ekoli likole konzo bazaka ne konzo moko bato wana monaka so kaza luka bonga ko dia manga na citron na fufu ti okoma na bijale akomi mukonzi ale bazi basodami bale bakengela ke na sima batie na sima otali ndaka libanais na bana nde bazo sakana poka na posa mundele mwana makololo kwa makokolo ozo mwana libanais na bi bazo expliquer te so da pas tel kokota wate et à domaine privé. Ah! Libanais pas ngabima en tout cas mamana mawa. Nazo bano polele. Payer zalaka kilo na valeur repère sa population kilo. Toza na kilo te na mboka na biso. So kuto kena ba poto ba kopesa mo pa to ba finga biso ba nègre. Mais ba père biso ta mo valeur ko lika pays na biso moko propre. Ah so ko za Congolais zangi mbongo ndo sili valeur na nyos. Payer kende na l'état zana likambo sérieux ba boto linga lopang. Loba sambongo nani akoyokela yo masamba juge la plupart ba juge à Congo desordre mama nazolobela yo tona yango na terre bino avant makambo ekoma zala ekenge batela yo privé makambo ebele komela te pourquoi na danger mbe baté yango na ba clair batela yo corner so mali kamumbeba kima nazoba polele so mani place bovandi bateka balabala banzele bakamia bandoleka sala oteka va ba botro na l'état pour ba moto ba kana nous tegela biso to sala station o mani nzela moko bache côté ya nini po ya zaina ka pa munguludia o mani pa munguludia katao ekebi matikuna ba palana kalesaka tina te ba chomoko ezaki na lelo tu le pala quoi soko tali ba kongusa ba station bato bateki na volonté te OK ba 3 fois 4 fana mindu tango tali ozoteka na ndenga kobanga soko sakani ba botoli je te dis to na pays moko to na sécurité pendia ko zala liste na carte d'identité OK donc tozo vivre keba je te dis na ba no clair parce que tout wana fo mo konza mboka atala ka banani bazo bebisela ba tu na pays oyo c'était ça ça ndanga très bien passé mboka moko to komi na ba 35 40 to sala na ba compagnie te ba tu na bateke misale zawa mais côté ko gangela biso mbango ko finga biso ba goigoi pays nini bozo futa ma chère na place ba to za solution te joga futa ka ma fonction ba bia zo tia ceux qui championnat zo kende bien bino bozo pour la l'échec na rouge bandi rouge mais bozo payer même cher ah on comprend ngai très bien passé dans le belo polele eh pays bana mike ba 6 ans ba kufeli ba mama te ba kimi ndako likola nzala bana bakomolo ko tabasashi bagenda ko peser okuta na mwana kimanda ko rakonde munene ko leka shebango mwana onde boya uti voyage te na bibanga moko ah mwana sisa pasteur George mwana ngombe soko ba mone trop na famille bakomo chele motema yoko tiki ebisa ta sasha sukari ko mama na ko ya mercredi bo zanate kana ochando mama pays nazalo bela yo
Ba parents batela ba na mike ba espoir. Ba mike ba sunga bango ba za ba parents irresponsables. Irresponsable était maman na zoloba wa kojijaka te. Passe ya pays. Mama passe aux monde ça banda ko musu balamba ka fufu apamba mtu yaka na mbisi. Pe fufu ko petolo ba wana fo bakana kwanga moko potonda. Banda kwa nesa. Ya banda ko musu mama je ala sabino ndunde ba kwa kidikola ndako. Pe bandunde ba chaka dikolo ya ava ba dongola. Bomo na ndunda yango wana. D'abord avant bobi mama ko na makalu kelanga desa poto baksa mafuta bana mbabola tocha na moto. Il a dit que ton fils makambo wana ezaliti lelo. Mama, so fille bo so kaza na 16 ans, mobali bo pese faute. Ndaka zo fana baso ko bomba ete. Aya wana masomo na clarité. Boko boko lendenge ni nana ko simbelo mama na bo shishaka na loyenge. Fille wa baby ne sengo na ete. Finga muto wa baby so bazana famille mbongo ya baby wana ba sentiment na ye. Wa ba piaka fanda nye. Obima rubitra makambe tala yote. Ori moko fino ma papa lokolo yanga. Obima tala na kwe fille wa baby zaka boyete. Atambola ka obala ye. Obala ki ye, obenga ki ye. Mama na so bano polele ya. Ye ba mukili ndenge so kende. O mwana mo ataka muyibi ayiba yo. Makamba tena ngwa charge ya famille oyebi. Oyebi te. Mama. Oyebi na sirika kama kaso so pesa mutu faute. Ya moni Kongo ezambo ka mama fanda nye. Te ba ninga na patience. Mutu mutaluka vina ndenga bien. Soki mutu azoluka place ko zali pa ko sa mabebelete. To te akande batu boluka nanu vie. Nzamba za ya biso nyonso. Bo banga nzambe botamba na kenge poli ekuta bino biscuité. Mais nzela mabe mingi yaka na partir de bisimba si simba. Ya o matia nge balana na ko luka. Soko luki ozili pour za la calme. Oya tonda ka pasa la mobula kalikila ka mingi. O za ka pia ka saka ba des autres de bele ponze les autres ndelo kwa mutala alangwe. Eza normal. Bueno, Matia, pourquoi tu as dit que Valérie Coca? Eh, frère, les blocage, Jani. Blocage, maman. À Saint-Amand, bazo senge $10 à Pamba. Si vous voyez, vous avez pesé. Beta, oui, bâté. Oui, bah. Bon, le barapolo, hein. Oui, soyez besoin de terre, bon terre, on a calcul. Terre qui fonctionne conjoncture du pays. Dans un pays, moi, 2024, ma baby. Difficulté, matique, on se commis passe. Soko komina parce que nazo tene ba jeune ba jeune alo soko zika 5 000 10 000 francs. Comment mo wole la masanga koleke konte mozo kemba trop. Masanga de force na bango te peut-être. Na mela masanga. To sala ba vantine mela noir. Na tango na ba ya nanga ba langwisa nga ya tembe. Basi ya vitango te yanga. Mama na songa karikiri ngamoko. Ko linga te ba te ayo na mutu musuma kamba vino ko lekelo ko mususu. Yo moko fa banda ko koma mayela fa batuna biso mabe na yo. Na ko fa na habiter vio na ok na danger. Na ko memangati liwa na ko sekama. Frame na kata makamususu na boya masanga te. Tant que na vie sengote na frena. O merisi na ko bata mana ko mel. Mais pona somba kaka pombonge komi pa pasi. Elo ke sang ba chena lelo. Ko ya moni ba jana kisasa ata moni azolela tika eleka ba beta kama sola pia ka soka zangi soka zimbongo wanga ni yemoko ake ko mikota ne kala ko langwa abosa ni ke pesa passe wana musala malonga te mbongo zo ya briske comment ko mema fine ba fanti ba congolais soko yo kinga Pasteur John comme na suka émission na biso numéro de téléphone poto kabwana numéro de téléphone ezako ezalaka wana 084 75 18 112 nazo suki sawa bo kabeli nzambe ba passe etali ete vie na yo moko calcule pesa yo mayela ko latela mbobi matongo tambola se ko za na vie pe bien mabe no ndepo na ko luka place oli pesa ndo yebaka te olingi ko tambola na komba bato ndiro simisa lokolo pa na bango na ba komba bato na munoko mama na mona mutazo pesa bandeko na e faute comme si asimisa bango likene baba ko songisa ya nanga wana te asa faute ka ko tango tu komba na te moteme ko vimba Aje que tu as bandé au Luka yo comme mukolo. Yana bina na kutu ba pesa mbongo na famille te. Azalaka jeune alanda ba ninga ba cholama. Akenda ba maluku wapi alelo songa na solution. Oya bi makata se kamilo ba kuna nzama fungula ba porte. Yo za mwana mobile, wana engagement. Tantôt ya moi sina moi. Tantôt na ebité. Famille ngo kola oyebi. Ke to kola na passe, so to kola be mawanzambi. Pona ko Luka ko pesa fina so ordre longa na passe au mona. Zoba.
maman naso ba polele akuta na ba camarade ba kena lisolo kolango andimi kwa bima luka mbongo kilo lisolo ko melisa masanganda weleli alingi biloko ofele aza postile mbango ke Poma la bière moko. Ofele. Matanga za kuna bapandi akendo fana na mamwindo ndira lelaki. Pose la bière asuka. Okay. Dikamba fete tali ete tala karvati muneno ndende marié. Donc moyibi c'est invitation. Biloko be pourquoi? Pourquoi biloko? Nazolo bela yo nyokangai. Très bien. Piakela resonaka 3 fois valere koka. Piakela budana te. Somoni Piakela qui fait. A quel intérêt aux amis la masanga iba te ka bon atonge sauver. Piakela qui na otaba mariété. Piakela qui na un intérêt général na lekite na ndeko lokona qui fait ta pembeni na kende pona bomba libumu. Piakela. Yo za Piakela ndenge nini? Yo za Piakela mena makomine na mutumo za na nzota piaka. Ele ke la kanga ngana ko resene makamba $100 te so na za na $10 na poche. Makambo za na kisasa. Mais il faut penser grand. Il faut raisonner grand. Yo kanga. Pensez-le vie na ndongo zo kanisa okokoma. Mais mbongo soko zui mais mango na place suki pepe so kimia. Na mona mabalo soko tolo kanti ba na $500. Moi c'est mobile budget ka 100. Ndeba me mango na kimia po ba suki sama kanisi wana. Et pesa bango sengo. Au mona ko le aflimité za kamuke ko le ka ntoko mais so tali bango valeur bango na santé. Magatu ntoka salama munene. Voilà. Fumini omona na kolia muki abela. Kota sukela wa. Azaka pe na mwasi na bana na zamba. Ba papa solo yeyo. Mais so na zamba fourmi. Suki sa limite na place suki. Lula ka bomengo na place mbongo zo mata. Ngana mata ka transport so na zana mbongo ya transport. Soke ezate na tala ka principité. Dila na nga CC. Na kotuna ba camarade ndani na kokota kati pona bimangiringiri noki. Kota be bima be awa yala awa soki bondo bima. Pour la vie que ticket ça te fona na coup direct. So na zana ticket na kote mande na are. Are angiringiri wapi. Loko na zana ticket na tuni are. Yo siko zana ticket te motemi na are ko nuna wana. Toba. Bo bato basenga ba mo ba transport. Mama. Ko vivre la loterie te je pousse ani okufa ya kotala. Yo so vivre na loterie tanto pito. Mama. Kebana comme nazolo bawa oza sagesse pété. Très bien. Bomi kebeli pa manzamba tika manzamba lingo ko leka tout. Oza mutu tu faut kufa pour même famille na bino ba inayo. Ba mona ko embouteillage. Ba regretter ndengo salaka. Voilà. Pasteur John, réseau service de faux photos chité. Nzamba pambola. Merci beaucoup. Toi aussi qui on ma tête kali kana mungongo. Ma tête kali ta sanduku. Sanduku belé. Pona sabino ke. Bino mo de maseki. Voilà, chers téléspectateurs, ton comme la souka émission Nabiso, Bozaki et Belé, à Kolanda Biso partout dans le monde. C'est pourquoi je profite pour cette occasion de dire un grand merci à Marius Migo, ennemi de la pauvreté. Sans oublier, je suis Liwanda derrière mes caméras et sans oublier aussi Jonathan et Jokale nécessaire, Papa Najesmi. Colin iPhone, je te dis un grand merci. Yannick Kinia. Un grand merci aussi à toi, Trezeguet Mouzala. Merci à toi aussi. Didi Yamba Easy Solution, merci à toi. Vous êtes tellement nombreux à me regarder. Le colonel Guy Mokondi, merci à toi. Maître Fred Yamba, merci à toi aussi. SB, la femme du chef, merci à toi aussi. Netolobaka. Autre la prochaine chaîne, Nabiso Scotché, beaucoup commenter, la situation Nabino. Et ça, Nabiso énormément plaisir, m'appelle Nabino. Un numéro Pasteur John Perozala affiché l'écran Nabiso, Toli à péter. Il y a eu beau contacter massivement Netolobaka. Ceux qui nous ont besoin d'idées, on se retrouve prochainement. Au revoir. Ciel ouvert, lève-moi que mon anzambe monani. Loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert.